Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mo pepe oyo bato bapemelaka. Bonjour banana nzambe mokili mobimba na pesi bino mbote na kombo la Yesu Christ Messia. Ngai mama Marie Madeleine Tumba, la prophétesse de l'Éternel. Na ye lelo yebisa bino na tina na kombo la Yesu Christ Messia. Mais avant to banda nyonso na kolinga to banda nanu na kosambela po na kolobela na tina na kombo la Yesu. Kanga miso bisiko zali yoka oyo nzamba lingi alobela biso lelo na nzela ya prière oyo. Zambe na lola tozali kotombola yo kokumisa yo to pesi yo nanu merci na opportunité yo pesi biso ya kokuta na Yesu na plateau na mkolo lelo na tina na kombo la yo nkolo yo lobi bisika mibale misatu bakanga basangani na kombo la Yesu Christ Messia. Yo zali kati na biso to sangani na bandeko na ngala kati na plateau pe to sangani na baonyonso bandimela Jésus Christ comme sauveur mobikisi mokili mobimba to lingi nyonso to kolobane siko ezala ainsi dit l'Éternel. Pesa biso sagesse, intelligence, orientation divine vient de toi l'Éternel. Nyonso ezali ya yote oye koya na kati na plateau oyo ya kobungisa maloba ya koya ko envoûter nazali ko telemela ko bebisa mato diabolique satanique maloba diabolique satanique nazali ko bebisa ko kweisa ekanga bisa kekende musika au nom puissant de Jésus. Mulimo ya ko juger parole de l'Éternel ya ko refouler parole de l'Éternel na kati na corps âme esprit na kati na morale abana na nzam nazali ko bengana ekende musika au nom de Jésus. Jehovah Sabaoth yo lobi mutu ako vivre na lipate kasi ako vivre na liloba na nzam. L'Éternel Père Saint na lingi liloba ya nzambe ya mukolo lelo Jehovah Sabaoth lelongo lobi ba komona ya travers basali na yo yo zalaka na sima ya maloba basali na yo na lingi maloba ya lelo mama moko papa moko elenge moko libota moko et retrouver vie et retrouver miracle et retrouver guérison kolekela maloba oyo na kombo la Yesu Christ Messia na bom tomi bombi na kati na makila na ye nyonso sala azala au rendez-vous na biso que ta présence règne au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Ndeko lelo nazaka na maloba muke onzamba pesinga pona lobela yo papa mama na lingi fongola matoi pesanga matoi na molimu. Il faut ozala na oreille spirituelle ndoko yeba makambo na ako lobela yo. Nazanga mokote mekasi nazana Yesu Christ Messia oyo atinda ngai. Na ye kolobela yo na tina na kombo la Yesu Christ Messia. Thème na ngai ya lelo ezali la bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel. Beauté ya nzambe ongala olobela lelo. Nazolobela bolingo. Bolingo ya mwasi na mobali te. Nazolobela bolingo ya mama na mwana te. Nazolobela bolingo ya camarade ya fiancé pete. Bolingo onga na kolobela. Eza bolingo o ezali ya elle avec S na suka. Babola muna nzambe. Nde oyonga la za kolobela. Les bontés de l'Éternel. Nde onga la za kolobela. Nde konazo yebisa yo. Eza na mutu azana bolingo. Koleka Yesu Masia zate même papa mama biloko yote ya mokili eza vanité mais Yesu Christ azalaka vanité te na ye koyebisa yo lelo na onzamba lobeli ngai na Lamentation chapitre 3 verset 22 jusqu'à 31 la Dieu renouvelle sa beauté chaque matin soko yebaka kenkolo a renouveler ka bolamu tongo nyoso la bomo ya moto okozala mutu ya elate d'ailleurs okozala mutoyo ya sujet ya louange adoration yozo zela kaka nzambe soki apesi yo mutuka nde okumisi ye nzambe soki apesi yo ndako nde okumisi yo nzambe soki apesi yo libal nde okumisi ye nzambe ndeko na yebisi yo bonté de l'Éternel akoloba ya liboso ezali souffle de vie oyo ozomona batekaka yango na makaze moko te badefisaka yango mpe mutu te mutu apesaka yango eza alpha omega le commencement et la fin d'une chose Jehovah Rapha qui guérit de toutes les maladies moko
te akozala lokola ye aza nzambe akotikala nzambe nazokamwa bato ya mokili soki baprobleme elekeli ye aza na ndaku alobi nzambe atiki ye me nayebi eza na moto moko na bibili nzambe azalaka na nsima maloba basali na ye babenga ye David l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi nzambe alobaka na David azali l'homme selon le cœur de Dieu? Po David ayebaki bolamu na nzambe, David ayebaki bolamu na nzambe. David butu se moy abandaki ka koluwe na kwa adorer nzambe et puis koloba na psaume 150 tout ce qui respire loue l'Éternel. Yo tango zalaka na bomoy na yo chaka ngo wapi okendaka kokumisa na ngo nani okendaka kopesa ngo na nini ndeko tu peux jouer avec toute chose de ce monde mais attention avec la souffle de vie, attention na bomoy na yo parce que bomoy na yo e salama na maboko ya nzambe ye moko oya kela likolo na se yango na eko exhorter na mukolo lelo o fongola matoi oyoka na tala kati na pasi na kati na minyoko ye moko akoloba na makomi na ye alobi dans le malheur ou dans le bon il est toujours avec nous na kati pe na bisengo zambe na lola za toujours na biso e bongo tango zalaka na passe o finga kanzambe to o adora kanzambe tango zalaka na passe o satasha kanzambe ou bien otika kae mendeko na yebisi yo eza na passe moko te o yesalaka na vie ya mwana na nzambe nzamba yebi yango te parce que David pa koloba banda botama pe akola à vieillir atikala komona juste abandonné te. Si tu es abandonné aujourd'hui parce que yo ozoye ba muto ya kela yo te, si tu es abandonné aujourd'hui parce que ozoye ba te nanya sala yo soko yeba keza na nzambe moko oya sala yo na image na ye kombo na ye Jésus-Christ de Nazareth omnipotent omniprésent celui qui sonde les reins et les cœurs okoki kolela lela te okoki kotambola na confusion te. Confusion ezali pona biso bana na nzambe te, confusion eza pona mwana na nzambe te. Za mwana na nzambe atambolaka na kondima atambolaka na espoir na vie na ye parce que ayebi ke tangu nzambe akolalise ponge akolamusa ye na tongo aza kolamusa ye pona bolingo na ye lokola alamusaka yo na tongo aza na sija malamu pona vie na yo soki omoni eloko yekende liboso te olingi vivre bolamu na nzambe il faut tambola na kobanga nzambe ozala mwasi mobali ya vie de prière parce que nzambe akoloba na biso la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin na kati na bomo ina biso yo nzambo ye bakata ko remercier yete olamuki na tongo bandika ka misal olamuki na tongo bandi ba programme na yo me obosani muto ya kela yo ndeko nazo yebisa yo bolamo ya nzambe na akoloba meme na kati na ba incrédule parce que ba incrédule wana pema baza ko pema nango ezali ko utepa na nzambe meme na kati na ba pagano Dieu renouvelle sa beauté na nzambe zo bandanana na kati na pemo ya za ko pesa yo yango na yebisio na tongwa lelo zalaka reconnaissante na koyeba onzamba akosalelo kozela teka nzamba apesa yo mituk kozela teka nzamba apesa yo nani bandako parce que la Bible nous dit cherchez d'abord le royaume des cieux pe biloko nyonso kolanda yo lokola yo lukaka royaume des cieux te yango zomona nzamba pesi yo pema mais ozana bozwi ozana makambo nyonso ya malamu mais chagrin na sima na yo ezokolanda onzambe ngana yako pambo ndenge nini pasi eza na vie na ngai parce que yo zo comprendre te muto ayo ya pesa yo lelo ozo senga libala soki ba pesi yo libala abandonner nzambe même remerciement ya pambe ezate action de grâce ya pambe ezate toki lelo nzamba pesi yo mwana o abandonner mais eza na mutu moko na kati na Biblia babenga ye an ayebaki ke nzambe na lola azakaka na mukolo moko bolamu na ye na vie na ye ekokokisama ana asala miracle ya kokam amna tango nzambe asaleli ye miracle apesa ye mwana asala ngolo lendo te azwa mwana wana azongisi epa mutu apesa ye Yesu Kristo ebongo yo tango nzambe apesa kayo mwana tango nzambe apesa kayo biloko tango nzambe apesa kayo mobile tango nzambe apesa kayo bambongo mituka nyonso za nango eske oyaka ko remercier
recherche nzambe nyonso na miso na bato okendaka koloba ke nyonso naza nango euti epa na nzambe to obetaka tolo ke eza mpo na yo ndeko soki ezalaka mpo na yo nyonso yo ozwaka na bomoi na yo me nayebisi yo na ntongo lelo me bato oyo bakufwa bazwaka nyonso oyo basalaka ekoma ya bango mpo oyebake biloko nyonso ya mokili ezali ya nzambe pe ezali vanité oyo aza na eloko ya mutu ya koleka c'est Jésus Christ de Nazareth ye mopesi na pema yango nalingi na exhorter na ntongo lelo komitungisaka te ye moko aza koloba komitungisaka mpo na lobi te paske lobi eza ya nzambe paske tangu biso tolalaka nga na yo toyebaka teke sang ntango mosusu tokolamuka soki tolamuki toya kotambola eza mpo na bolingo na nzambe yango nalingi il faut ozalaka reconnaissant to reconnaissante liboso na nzambe la bonté de l'éternel nzambe ya bolingo nzambe ya bolamu nzambe ya ngolu il faut ozalaka reconnaissante na nyonso nzambe akosalelo surtout ko bandelana na tongo na souffle de vie oyo aza kopesa yo botami na bato combien boni bato botami na bango lelo bazali lisusu na bomoi te boni bato oyo zalaki na bango oyo yebake bazalaki bato bande kobanga bango na nyonso lelo bazala na yo lisusu te mais soki bazalaki ke nyonso esalama na maboko na bango nde bana bolingo koleka balingaki batika yo te balingaki bazala na yo bake kosomba bomoi ba remplacer attention na vie ndeko attention na vie ndeko vie oyo za kosakana nango lelo lobita mususu kozala nango te yango milengela il est temps ya komilengela kozala reconnaissant devant Dieu mutu atambolaka na reconnaissance devant Nzambe atambolaka na incrédulité te mutu azalaka reconnaissant devant Nzambe atambolaka na désespoir te mutu azalaka reconnaissant devant Nzambe atambolaka na orgueil pété parce que ayebi ke nyonso aza nango euti epa na Nzambe. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Eko mutu na akoloba ezali yo mutu vandi na ndako na kite wako landa ngai na oloba na mutu mususu te message tango ebimaka ya mutu oyo aza na ba problème parce que azwa eyano ya mituna na ye ndeko naza koloba bolamu na Nzambe onga na kolobela na mukolo lelo nazolinga yango o comprendre yango parce que kitana ndako na yo bisika yo muto vandi même na kati na hôpital même ndeko na yo aza na kati na morgue parce que bolamu na Nzambe elanda razar tina morgue na kati na nkunda kuna na kati na bawei esekwisiye il est capable encore kokitisa yango na ndeko na yo aza na kati na salle de mort. Rien n'est impossible à dire à celui qui croit. Toi, crois seulement aujourd'hui que Dieu renouvelle sa beauté chaque matin. Azo renouvelé yango. Même na kati na bandeko na baza na kati na hôpital. Même na kati na bato baza na kati na ba problème. Na zolo bana yo ndeko. Oza na kati na ndako zolanda émission oy. Même yoza aveugle. Ozo monate. Mais quand même ozo yoka. Na koyoka oyo za koyoka. Ndeko na za kondimake. Bolamu na Nzambe se renouvelé. Ozo longola. Miso ekufa miso na eko fungwama ndeko nazo yebisa yo na koyebisa aveugle moko Bartime na kati na Biblia amona kite mayokaki ke Yesu akoleka lolenge na yo lelo zoyoka ke bolamu na Nzambe ersako se renouveler na vie ya moto chaque matin yango yo pe muto akoyoka bisika ozali tika miso na yo efungwama omona pe oyoka pokombo na Nzambe kumisama meme yo muto tekaka na wenze même yo mutoza na ba projet kendaka musika liboso te même yo mutozo tanga kelasi ozo échouer même yo mutozangi mikanda nazoloba na yo mutozangi mikanda désespoir et na vie na yo kobosa na teke la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin bolamu na Nzambe za ko se renouveler tongo lelo yozozwa mikanda yozozwa musala yozozwa libala ozozwa mbongo ozo nazo epso bolamu na Nzambe za ko se renouveler likolo na yo pona komemela yo rapidité facilité grâce faveur tika faveur ya bolamu na Nzambe ekita likolo ya ndako na yo ya bana na yo la shaka maikora shanda lo sanda bara maitize score le Dieu tout puissant le Dieu tout puissant le Dieu tout puissant oyo apesa kabiso pemba na puissance na etongo nyoso tika puissance na Nzambe banda kokota na ndako na yo tika puissance ya bolamu ya Nzambe banda kokota na vie na yo etika puissance
puissance ya bolamu na Nzambe ekota meme na mobali no ya kima yo aya kwa tendre yo. Tika puissance ya bolamu na Nzambe banda kopesa yo makambo nyonso yo bungisa a remplacer ba ne perdu oyo obungisa na vina yo na kombo la Yesu Kristo Messi. Ndeko naza koyebisa yo bato ebele na kati na Biblia tomona pe Joseph meme arlota ndoto meme landisamaki na bitumba Nzamba renouvelaka bolamu na ye meme na kati na ndaku ya mokonzo ya kangaka ye Joseph akomaka mokonzi yo pelo lenge moko tika bolamu na Nzambe se renouveler likolo ya vie na yo mikolo na mikolo po kombo na Nzambe komisama. Le Dieu tout puissant nous dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ndeko na yebike na suka Nzamba saleli yo ebele oko témoigner le Dieu de Marie-Madeleine Tumba Nzambo ya la Musa Marie-Madeleine Tumba na soin intensif amona kike tangu nangana ne kokite a renouveler bolamu likolo ya vinanga pona kola msanga na bomoi pona transmettre yo tika vie o ya pesingai se renouveler na nyonso na yo au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Yo muto akondima amen tika ezala oui amen kaka bongo lobi amen nyonso na yo efungwami nyonso na yo ezui elan nyonso na yo ezui nkembo nyonso na yo ezui makasi na kombo la Yesu Kristo Messi. Alléluia, merci Saint-Esprit. Yes, my kola shanda barama Jesus. Hike mereshide hallelujah. Tika bolamu na Nzambe ekataba limite. Tika bolamu na Nzambe ekende kolongola. Yes, my korashide. Balie familial ya kote ya ba papa ya ba mama. Tika bolamu na Nzambe ekende kolongola. Mbisika nyonso bachayo na molili. Na kombo la Yesu Kristo Messia, merci Jésus. Oh l'Éternel. Yo lobi nyonso to lobi na tina na kombo na yo. Tondi maketo recevoir yango. Je crois au nom de Jésus que mutu nyonso landi émission, mutu nyonso landi exhortation akangolami pe bolamu na Nzambe nde yango ekomi kotambola na ye na vie na ye mobimba mikolo na mikolo. Sois béni là où tu es au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Congo Zibula Meso TV, ya la reine Omba, mo pepe oyo bato bapemelaka.